Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido, oh, numérique. Jamido. Viens. Veni. Naokende. Nini susu? Oh. Na habité. Naokende. Ok nanga. Mabeza na ndao. Ngana te, ngana vie na yotoka na te. Ngana vie no toka na te. So efe mugondo point ya kosala makambo. Nini susu sali na habité. Lokola ngola ngoya bino bo bengana batana ba butu. Liku tazo bengana na moi. Moi kutu ça na pe bien. Ba place okiniza na pe moi ebele. TV yo okosala nengona ta. Vie okosala boita. C'est la vérité. Yé lokola za na ba ndeko awa. Aluka se débrouiller qui pas va famille na ye. Ngai na kende vie ko kende te o bino to yamba na mboko tika pia na godio vie petit ngamba na zu décision ko kende beta na te tika yoka nanu balobaka mwana muke abeta mbunda mukolo ba siko wa mbono zo beta te zela na vie zela pia na ngodi vie ko sala makambo na te vie mugondo avie na biso yo za vie na biso we bibie iswa ndenge bandaka to yamba na passe vie zela na magebo yamba na passe bino baba petit nanga vous comprenez. Mais acto vient à bino mugondo wazo sala ngana pale na ye na ko supporta mote na bo lobby to simana nzoto so makasa bitumba ezana ngo makasa bitumba ngande sona nazo boya bo portana o ezadi ya famille ali sanga siko yo suko ke okende wa psiko petit o ngane na sala musala nga pusu na okena carte de mauna nga bo sala ngo bino mi bale vie tika makambo wana petit na ngai évolution moto botaka kento moni évolution nga yango pesi mugondo kento na kuta na mboka oyo ndako na zakata na kiti te mais grâce langa moni kiti na chena ndako donc cela veut dire que nous n'avons pas de relation na yiki nanga lokola yuma mais na minute j'ai ba do fongwama alors les beauté les scores jalousie et meilleur na kene na ngai yake nous place nous sur fanda na continuer comme on dit ate wana yi azo sala na siko lobby yo pe ko salisa ngai na ko sa se poser na bango te petit na ngai yo za bino batongola bolinga ba évolution ba te ko lo batongola TV tika ba je wana o uzumuna sa kyote na ko yo kene pena o e kota na ndao so kota na kota na ndao o mais ça yo ko dozwe nde sac ngala zwe ku ne bureau na ngane ya ngolo e di tira na sac angonga inakolela natango yama kaka yo Yesu nanga Kombona yonde ano kaka yo Yesu nanga Kombona yonde ano na mituna nanga Kombona yonde ano na mituna na libota O Yesu ya e me alenza mama Leli mwana na Davidi yo kila ngai mawe eko tatende ngi bon na tchaki mbanda kala na mais raison on dirait ça kilo faut changer de chombo mikolo rede ya kilo so téléphone za mayu ya dégwa atika salwa 200 kwanza pamba na sol na vie nanga général à bambongo général à dollar na imbonde abisinga fona kuta na Michel Bakala pona zo sapologie bien frère qui n'est pas général na imbonde fona kita na palanga kuna na côté la maison Bakala Michel Bakala pona zo kitende ya kitoko na vandisa
On comprend. Ah, yo oza na retard ba makambo belé, changer chombo. Makambo yo poza na téléphone yo yango lingo ba no compliquer ngai. Oui, il faut. Ebele ba komonyo so na fo. Bom dia. Muito obrigado, bom dia sim. Naza kuluka nani mwana moko azalaka kota badomu shila. Mas ele tá falando conosco. Eu acho que tá falando conosco, não tá a ver que tá parado aqui. Velho, desculpa me lá, não estamos a entender nada. O que é que você quer? Você é mãe, Você é mãe, Fala uma língua que todos nós vamos poder entender, assim não estamos a entender nada mais. Minha peguca musaka ngai Ingari panjani ngo patu za kugango te. Velho, finalmente o que é que se passa? Qual é a sua preocupação? Naza kuluka mwana nangazalaka kotoi. Mas mwana que significa que, velho? Mas papotes também são papotes bruxos. Oh. Toma like. Bruce. Soko legindaka ba Bruce. Badomu shila. Pembeni wana ndaka mwana nga balubiza pembeni. Esse mais não entende o que é que significa o bruxo, né? Só toma like, bruxo tá dando uma explicação de uma pessoa aí. Ngai na kumela mai te. Soki na kumi kuna nde na kumela mai. Mas velho, vai diretamente no assunto. Vai direto. O que é que se passa? Ye pana ya lubagiza direct te. Fokota na kati. Iza na kati direct te. Nani mwana nga kumuna ye nani. Jete. Oya utaki kukufa. Je t'aime, calma. Velho, espera, aguarda um pouco. Yeah, Zelana. Pero azuluka mwana na yeye. Auto kufa. Essa vie temite. Bapelo so baza compliqué makazi no bapelo mongo bandoki na ebite so aza mposa ko sanini mutu dia kufa aza mposa ni. Zelana. Moni pero konja azuluka, j'étais mi pile petit, ya vie na hotel wana fena kumbulisa nini? Ngama bosa ni komona ni ngwati Sebastien. Ya solo Nangu na evi wana auto daeka la te na vie j'étais. Sikoyo toko sala faveur de ton mena ta ko. Mais makambo ezala risque. Monetinga maneke ba makambo na ngakota ngoti. Ongana maneke ba valeur marche critique pour ba fanatique fantastique pas de problème. Na ngakota komi kota na makambo buzo bate. So ayo luke sikoyo abando sa ba dezo de mobuto ebi pe poso yelite be ba godion. So ngoti isa la ba deza. Vient un scorpion kolo impresa oya à grand posture ebi sanga ba makambo na mi pesa na ngoti. Kola sa ba toa. Ngana fungu nunu na singa makambo nyonso to kitika so aza demo na famille. Basa nga aba maître bazate ba maître faut que na à grand posture na golf doge pour okende mbala moko na bango ba intervenir yo. D'ailleurs la majorité ya à grand posture ba mimi bango de et pas masana ngai. So aza mposa ko dungana oketika to kizwa Pas de problème, merci. C'est un problème yo. Et au cani. Ya manje. Podemos. Lubana yo dingala na yo kibina buza kuluba dingala. Kunyo kulingana putulu kesu. Mas velho também é muito complicado. Luba dingala tukenda. Papa. Isso todo bibo. Muito pozo luka. Ou tu kufa vie jetem auto. Iye wana na lupangu na yesu. Ko kala na pone lubamba moto. Keka. Ya kama makambo. Eta kusainyana mo. Eta. Kele gaya ikuwa tuna yao. Ekuwa lufa. Ifa kupungi bila kugetuga gatu. Keleka emuti nakafa. Ejama gagai. Isiama. Au jeme. Kazi. Ngamutu na lubaki. Fungula. Bakontaki nosa bakala. Na fungula suku. Mutu asimba te. No ya suku ya bakala wana. Yamona lubaki. Tokyo. Mwana buloji. Mwana mwebi. Monga ile luandi utapana ni. Mama. Mwana mupongu. Kaka, wali bukonda. Malembe. Matanga. Tuba ndengeni na kusala litamu. J'étais marqué mon papa, toi. Oui, c'est ça. Même à Koufi Mete, à Tiki Bilembola. Oui, calmement. Et poussez. Oui, Boumimboka. Et puis moi, na tiki twaka. Twaka lwano faibi mao. Abandana wapi mwasi naye? Mwasi naye. Siaba kontaki wa.
na biso ba nyonso o baza awa. Soko ondima maloba na ngate. Tala mutado travailler na ye mogondo mutayamba biso awa. Ayo, teba contact. Papa yoka na loba. Naza eloko na kobomba te po batu nyonso baza a famille na nga nyonso balandinga baza a famille no pe baza awa. Biso oza ba Congo toza ba Bantu. Mobala kufi naza na droit kobomba eloko ne ata moko te. Bakaru o jeté maloba ke o asomba awa. Soki boko duvider tamsuna o ngana koloba. Pona obimaka mwasi mabe tamsuna za ko bomba biloko ya mobali. Muto ko témoigner ezande ya mogondo. Bakara ngo vérité ozoloba. Ye bakara ye zakina bakara bafungula. Bakara oza fungola te. Boni boy kindoki boy. Tira tu moto ka. Mon cœur de main, on zaka na fongola. Ah yo boy, yo moto muta. Trois quarts mo yango ba. Na defi ba mo. Na defi ba mo. Allez, oui. Tozali pas. Bagi trois quarts. Etikali bibale. Tiasi naza kubenga ye bazalaki na Yusuf. Yango yo bakaba Christophe. Bakako temla na kara ngo. Bazalaki na Yusuf. Papa. Soko oza moto ya miso mine. Yo penza te obite na utiki sasa. Nena zwa mituka. Ta. Mituko kumbaka biloko na ngola yango. Tardement. Etikali mibale pineza ya kotoboka bako bongisa yango. Sikotango komema ngo kolongo atilufu. Kuna ndo kokotsa bla ko mo ebele na kisese oyo kolongo lufu tikisasa $20 na so $20 comment $20 $25 na tango komema na bato na yango papa koza mususu za na office na aba kusamisu sunena me bazo bongisa ti sikoyo na basisi ya moteza pona bongo ye pala kulubana ngakala bakala wangu yango na libiboy ngai nazali noko yeshete tukendi pai tozongi pai te bilibili makambo nyonso lubi na matoi na biso batu nyonso baza kulanda makambo oza kuloba bilibili po ani nini seku yebi likambo la logique des choses pourquoi que Bomaye a outi Congo ma papa faut aller tu sais puis La vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jimidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. La chaîne par excellence. Oh, numérique. Oh, number one. On vient se communiquer. Ah, TV. C'est les raisons de la vie. Le réseau le plus fiable. Oh, montez Amieti. La vie change avec oh. Je me donne un number one. Je me donne la différence. Je me donne Yade Yontinga. Je me donne Ekanga Masolo.